7 à partir du verset 13 jusqu'à Luka 16. 7 kobanda na Lorsque verset le Seigneur 13. la vit, ging ihr Unglück ihm zu Herzen. il fut ému Sagte zu Ntango de ye amonaki compassion pour elle ebembe et oyo lui na dit, seke ayokelaki ne pleure bango pas. maopa alobi ete Verset 14. bokolela te. Puis il Verset s'approcha 14. Mpe ye et apusanaki toucha le cercueil. ye asimbaki cercueil oyo Ceux qui le portaient oyo bazalaki komema s'arrêtèrent yango et batelemaki il dit, mpe balobi na ye. jeune homme, sage dir, Alobi je na te bango, dis, mwana ou je te le elenge dis, nazali lève-toi. koloba na yo telema. Verset 15. Na verset 15. Alors le mort se redressa Mpe na posa et se mit à mokufi parler. atelemaki mpe abandaki Et koloba. Jésus Mpe Yesu seine Mutter. le rendit à sa mère. azwaki mpe apesaki ye na maboko ya mama na ye. Na verset 16. Tous furent saisis de Baye crainte nyonso bazalaki wana batondaki na glorifiaient Dieu bobangi mpe bazalaki kokumisa Nzambe mpe un bazalaki grand koloba ete prophète mosakoli apparut moko parmi monene nous abimi katikati et na Dieu biso mpe Nzambe a visité aye son peuple. kotala libota na Es ye. heißt hier, als der Herr Il est dit ici, Elobami awa ete lorsque le Seigneur la vit, ntango Nkolo amoni ye il wana fut na ému verset de 13 compassion ye atondaki na pour mawa elle. likolo ya Aujourd'hui, il mwasi te oyo. voit. Lelo mpe Aujourd'hui, ye azali il me komona yo, voit. azali mpe komona ngai. was dich Aujourd'hui, Lelo oyo ce qui t'a atteint oyo et ekomeli qui yo m'a atteint to le touche ekomeli ngai ezali profondément tout aye vraiment et il veut changer notre na destinée makasi mpe ye et alingi mettre kobongola un ndenge na terme biso ya à notre kobika détresse. mpe alingi Il dit ici, asukisa oyo ezali ne mitungisi pleure na pas. biso awa. Es gibt Menschen, Il y a des personnes Eza na bato oyo qui sont getroffen werden, frappées par la détresse et par les oyo circonstances. babetami na mitungisi ya Cela ndenge ne na se ndenge voit to na pas makambo songolo toujours. yango ezali Parfois, komona na cela se ntango voit sur te leur visage. Mais ntango le nyonso Seigneur te me ntango mosusu veut mpo kokotala faire na elongi no mpo sortir de ozali la komona détresse. Il nkolo aza voit na posa notre alongola bonheur. biso na kati oyo ya mitungisi oyo azali koyemona Il en est profondément bapasi na touché. biso Et il mpe dit, asimbami makasi ne na pleure pas. kati na ye mpe alobi Je suis là. und wenn ich hier kobanga te ngai Et si nazali je wana suis là, mpe soki ngai la nazali wana situation, yeba ete ta oyo situation change. der Tote, ndenge no ya kobika yango ekobongwana Le mort revient à la vie. Le mpo lépreux mokufi azali kozonga na bomoi l'aveugle retrouve la vue, oyo motu le na boiteux mbanda marche. mbala azali Lorsque le komona Seigneur nzoto est kitoko présent, oyo abuka na alors makolo quelque azali chose se kotambola produit. oyo amonaka te azali komona C'est vers lui que nous ntango venons. nkolo azali Alors, esika wana yeba ete eloko cela moko ebongi s'accomplit ete esalama et epai nous na ye nde emportons avec tozali nous koya ce mpe biso qu'il nous tozali koya accorde par epai na grâce. ye oyo Ici, nyonso comme il est écrit au azali verset kopesa biso 14, na nzela ya ngolu na ye puis il lokola approcha ekomami na et verset toucha le 14 cercueil. mpe Ça, apusanaki c'est notre asimbi Seigneur. cercueil oyo oyo Il ne ezali voit pas nkolo seulement na le biso malheur qui se ye azali passe, kotala te il ne voit pas kaka seulement le pasi oyo ezali malheur koleka ye azali qui est kaka là kotala te pasi oyo et il ezali wana s'approche de la kasi ye azali situation. kopusana Il la pembeni prend na entre ses mains. situation na yo mpe azali kozonga Alors na tout s'arrête maboko d'abord, la mpe situation nyonso ezali ne poursuit kosuka plus son cours. oyo ezali Et avec kotungisa cet arrêt kokuba vient lisusu te l'intervention de mpe Dieu, na le kosukisa changement, wana ye azali le kokota nouveau na commencement, mosala mpe mbongo wana la ezali nouvelle vie. mpe tozali kobanda bomoi moko ya sika Et ça, aus diesem kurzen c'est la leçon oyo ezali liteya tirée de ce petit verset. Verset oyo biso 14. tozwi na Puis il kati ya litangi s'approcha yo et moke toucha le na verset cercueil. 14 mpe ye Encore apusanaki une fois, asimbaki cercueil oyo il n'a pas lisusu seulement regardé ye en atalaki disant kaka oui, na oh, miso c'est te triste, toloba ete ça me fait de eza la eloko ya peine, mawa ngapi nako oyo on ezosala ngai pleure mawa ici. bazolela awa Il a saisi la situation. kasi ye azwaki makambo Il na maboko s'approche. mpe ye apusanaki Nous nous regardons, mpe biso nous tozali passons le kotala chemin. biso Lui, bato tozali il ne se kotala mpe contente pas de tozali regarder. koleka Il ne passe pas ye son chemin. elekaka Il kaka ndenge prend wana en main te la ye situation qui azali te concerne, kokota qui na me makambo concerne. wana makambo Alors elle etali oyo mpe s'arrête. etali ngai mpe Alors ye vient le azali changement. kotelema mpe mbongo wana Et ezali kokota avec notre Seigneur mpe vient la vie na nouvelle. nkolo na biso Il est bomoi dit ya ici dans sika la suite du ezali verset koya 14, na verset ceux 14 qui elobi le boye portaient s'arrêtèrent baoyo et bazalaki il dit, komema jeune yango homme, je batelemaki te le dis, alobi ete elenge nazali lève-toi. koyebisa yo telema Verset 15. na verset Alors le 15 mort mpe wana se na poasa redressa mokufi et se atelemaki mit à mpe parler. abandaki koloba. Ihr wisst, auf dem geistlichen Bereich Vous savez, si on applique ça dans le oyebi domaine ete spirituel, soki tozwi yango na makambo etali molimo lorsqu'un homme se convertit à Christ, ntango motu moko abongwani na kristo alors une source divine yeba jaillit en ete lui. liziba moko ya Il invoque le nom du Seigneur molimo ezali et il kobima est kati sauvé. na ye azali kobelela Alors la nkombo ya louange nkolo mpe azali kobikisama monte mpe de ses wana lèvres, la basanzoli louange ezali qui jaillit kozonga du na lola cœur
Pe esengo ezali salut, kouta na pour la motema grâce, mpo na pour lobiko l'enfance. mpo na ngolu mpe mpo na Le verset bolimbisi. 16 aussi dans Luc Na verset 7 16 mpe na est Luc très 16 important. ezali mpe na motuya. Verset 16. Na verset Tous 16 furent saisis de crainte. nyonso bango Ils batondaki na glorifiaient le kobanga mpe bazali Dieu. kokumisa Il Nzambe disait, un mpe grand bazalaki prophète koloba ete apparu mosakoli moko monene parmi nous. amonani katikati na Et biso Dieu mpe Nzambe a visité son ye peuple. aye kotala libota na ye. Je ne veux pas briser l'écriture, Ngai mais ndimi aujourd'hui kobuka encore, likomi te kasi lelo Dieu lisusu toyebi ete Nzambe visite son peuple. ye aye Selon la kotala parole de libota na ye l'écriture, kotalelaka je fais grâce liloba oyo à na qui je likomi fais alobi ete grâce ngai nazali kosala ngolu na oyo et je nakosala fais ngolu miséricorde mpe ngai à nazali qui je kopesa fais koyoka miséricorde. mawa na Selon oyo nalingi Exode koyoka mawa 33, 19. kotalaka Exode Lorsque 33 Dieu verset 19. passa devant Moïse, Ntango Nzambe il alekaki dit, liboso na je fais Mose grâce à qui alobi je ete fais ngai grâce nazali et kosala je fais ngolu na miséricorde à oyo qui je fais nali miséricorde. kopesa ngolu mpe mawa na oyo nali kopesa mawa. Vous savez, Bino boyebi ete nous pourrions chaque fois parler koyeki ntango de nyonso l'évolution koloba des événements de la na fin ndenge des nini temps makambo ezali koleka na ntango oyo na qui suka. proche Tomoni ete autour suka du ezali Seigneur, kokoma pembeni mpe du boyei message na Yesu divin Kristo mpe toko qui ekomi nous a été pembeni accordé par grâce mpe sango oyo epesami et biso pour na nzela ya lequel ngolu nous mpe na devons nzela na chaque yango jour biso être ozali reconnaissants koya à Dieu. kopesaka matondi Je mikolo l'ai dit nyonso assez epai na souvent, Nzambe mpe ngai nalobaka yango ntango partout, nyonso on bisika ira nyonso d'un mélange à un autre. bazali Mais kosangisa makambo moko ya sika likolo na l'Église bamisusu épouse kasi appelée à lingomba mwasi na sortir libala oyo ne se ebengami ebima mélangera bango bazali pas kosangisa eloko moko te encore une fois, mpe lisusu mais elle sera mise à part, kasi bango consacrée à bakotiama Dieu, pembeni mpe sanctifiée, bakomipesama préparée epai na nkolo pour le jour bazali glorieux kobongisa de bango mpona Jésus-Christ, mokolo notre oyo ya Seigneur. malamu ya nkolo na biso Yesu Kristo. Vous célébrez cette année, je crois, Bino ici toyebi en ete na Suisse, mbula oyo na Swisse le bokosepela na 700e mbula anniversaire de oyo votre confédération. oyo ezali Et on a fait la fête aujourd'hui. 700 Aujourd'hui, soki se tient à Berne, dans le stade, la grande manifestation des oyo ezali ya églises et des indépendance églises na bino libres. mpe biso mpe Et j'ai tosalaki yango vraiment epai na entendu à la biso mpe radio, tomonai na mangomba sur le biso chemin ebele de esali Zurich, te lorsqu'on sepelaki na entend tout ce makambo qui oyo se dit, ntango cela toyoki na ressemble de bamipepe près près makambo oyo nyonso à ezali koleka l'authentique. yango Puis ezali la politique kokanisa s'y mêle, la lokola oyo politique ezali makambo religieuse, ya solo ainsi wana que d'autres bokolaka ezali influences. Et on kokota remarque na aussitôt que kati le na mélange makambo ya profite son Nzambe œuvre. mpe Dieu makokomona met à ete part, kosangana Dieu appelle sangana à ezali sortir, kokota na et il makambo donne wana même Nzambe aza l'ordre, kotia biso ne pembeni touchez mpe pas à ce akobenga qui biso est impur, tobima alors je alobi ete vous bosimba accueillerai, oyo ya mbeba je te mpe serai ngai na pour vous koyamba un bino père, et vous ngai na serez pour kozala moi mpo des na fils bino et des tata filles. mpe bino Selon bokozala 2 mpo na ngai Corinthiens batata 6, bana verset mpe 16 et 10, ya mibali mpe verset basi 17 à 18. kotalelaka 1 Et moi, je me Corinthiens réjouis 6 chaque 7 à fois 18 ngai azali lorsque je koloba ntango pense nyonso au soki verset de nazali Amos kokanisa chapitre 8, na verset verset Amos 11. 8 na Amos verset 8, 11 verset 11. talelaka Amos 8 na Voici, verset les jours 11 viennent, tala mikolo dit ezali koya le oyo Seigneur, nkolo azali koloba l'Éternel, où oyo j'enverrai la famine dans nkolo le azali pays, koloba ngai non nakotinda pas nzala la na disette mokili du pain ezali nzala ya et kolia la ya soif mapa te de kasi l'eau, to mposa ya komela mais mai te la kasi faim kozala et la nzala soif mpe d'entendre mposa les oyo paroles ya du koyoka Seigneur. liloba na Nzambe Pas des interprétations, ezali non, non, pas makanisi des ya bato te explications, ndenge nini bakopesa non bandimbola pas na des bango te opinions, mais to la makanisi ya parole bato te kasi originale de notre liloba Dieu. oyo ya ebandeli ya Nzambe na biso Lors de la réunion déjà mentionnée à Brême, ntango tosanganaki kuna na Brême 2 dames étaient assises basi mibale sur la gauche bavandaki au milieu pembeni de wana na liboko ya l'assemblée. mwasi Et je remarque qu'elles na kati na lingomba mpe namonaki ete bango bazalaki vraiment kosepela te mpe ngai nayebisaki bango eloko moko nao nasala te na bomoi na ngai mpe nayebisaki bango ete basi ndeko basi so bomoni ete mateya oyo ezali mpo na bino te bokoka koyoka teke bazali kokanga bino botikala awa bobima na sale mpe bango batelemaki babimi kati na etonga liloba na Nzambe ezali mpo na bato nyonso te amen tika tokota na ekuke oyo ya mokuse ya moke mpo nete nzelo ezali kobima na kufa eleki monene kasi oyo ekuke ezali moke mwa nzelo ezali komema kuna na bomoi mpe ngai azali kondima ete liloba oyo ezali kokoka na ntango nyonso ndeko Branham azalaki koloba ntango nyonso moto akoki koya epai na ngai te soki tata oyo atindaki ngai
kotailaka Jean 6:44 abengi ngai libi yo te oyo nyonso tata apesi ngai bakoya epai na ngai mpe ngai nakopesa bango bomoi oyo ya seko. Ntango Nzambe azali kobenga biso boye ezali kaka ntina ya mangomba te tokende kasi tozokende epai na nkolo ezali te toyende kotia kombo na biso esika moko songolo me toyebi ete bakombo na biso ekomama deja uta kala na buku ya mwana na mpate ya bomoi. J'associe ce texte d'Amos 8, verset 11 à ce merveilleux passage de Matthieu 24. Et je crois qu'il devient encore et encore plus précieux pour nous. En effet, dans les derniers jours, Dieu a placé toute sa parole sur le chandelier dans toute son étendue. Comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises. Au cours de l'histoire de l'Église, certaines vérités ont été mises sur le chandelier. Selon les degrés de maturité spirituelle, on avançait davantage et davantage. Et maintenant, à la fin des temps, il ne s'agit plus seulement de vérité partielle, maintenant c'est la vérité, la pleine vérité, tout le conseil de Dieu, le plein évangile. Oyo ezali sango malamu nyonso mpe na kati na yango bilaka nyonso tu etondi oyo Nzambe apesi biso na nzela na ngolu na ye mpo na ntango na suka. Oyo azali kotambola lelo na Nzambe oyo azali kondima Nzambe lelo oyo ye nde azali kondima bilaka oyo Nzambe apesaki mpo na ntango na biso. Biso toyoki yango malamu oyo azali kondima Nzambe lelo oyo et croit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est le Dieu omniprésent et croit les promesses que Dieu a données. Amen. Lorsqu'on entend des programmes religieux parler de l'unité, de l'amour, ya mokili oyo bazali kobongana mangomba na bango bakolobaka na etali bolingo to makambo mosusu mpe tomoni lisusu babandi kosangisa bakotanga le verset 46 et 47. Avec mibale ya Matthieu 24 totanga Matthieu 24:46 esengo na mosali oyo ete mokolo na ye ntango akozonga akokuta ye azali kosala ndenge wana na verset 47 mpe nazali koyebisa bino na solo ye akotia ye likolo ya biloko ne nyonso mpona konza. Ebongi na biso tozala na mwa ntango moko liboso ya bozongi ya nkolo ya Yesu Kristo kola biso tokuti koloba yango oyo ezali likaka te ete kozwa ndambo ato kozwa awa lokola ezali mosakoli Ezayi azali koloba yango na chapitre 28 kasi ntango oyo Nzambe afungoli nyonso na nzela na ngolu na ye mpe na nzela ya Molimo Mosantu na nzela ya mosakoli mpe kati na sango oyo nyonso oyo yango ezongisami likolo ya minda kusamba na tina ete liloba oyo ezongisami na kati na bozinda nango nyonso ekoka kotiama likolo na minda mpe yango ekoka kotatolama mpona ete mwasi libala abiyangama mpe epabanda kobongisa ye. Mwasi libala oyo azali kolanda banzela na ye moko te mpe azali kotatola maloba na ye moko te kasi azali na liloba oyo ya mobali na ye mpe ye azali kolanda na ndenge wana nkolo. Ati na likambo oyo tozali kosangisa na oyo ezali na Apocalypse chapitre 22 mpona yango ezali moboko mpona ngai définitive de la parole révélée de Dieu. Biso tokoki boya te na eloba na Nzambe katikati na bakomi na bule mpe lisusu yango na ntango na biso yango emonisami à partir des Écritures. na kotaelaka ezali makomi. Apocalypse 22 verset 6. Kotaelaka Apocalypse 22 na verset 6 mpe ayebisi ngai ces paroles sont certaines malobo ezali et solo véritables. mpe ezali solo Et le Seigneur, mpe nkolo le Dieu des esprits des prophètes, Nzambe oyo amodimo na basakoli atindaki mwanji na ye mpo na kolakisa na basali na ye makambo oyo ekokoma kala mingi te. Ça aussi, je Oyo l'ai mpe mentionné lisusu ngai ici et là, nakomaki yango à maintes na mwa reprises. bisika Ce mingi qui est extraordinaire, mpe
pe oyo ezali na motu ya ezali ete ezali koumela kati na motu te kazali kaka na mosala oyo eleki mayele ya bato nzambe nde azali kosala. Ezali Zakaria te, ezalaki Zakari te, ezalaki nde mwanji oyo ayaki epai na Zakari atelemaki na loboko oyo ya mobali ya etumbelo mpe apesaki elaka. Luc 1:13 ezalaki Marie te kasi ezalaki mwanji oyo kotelaka Luc 1:26 ayaki kopesa oyo esakoli ezalaki batemipateki kuna na Bethlehem kotelaka Luc 2 na verset 8 bango bazalaki kaka esika wana ntango makambo eleki mayele na bato yango emonisamaki kouta na lola. Mpe soki totali makomi nyonso tu na bule kobandaka na kondima na kala mpe na kondima na sika biso ali komona eloko moko ete ezalaki bato te oyo ya ndenge na ndenge ya ndenge moko bosongolo kasi elaki makambo eleki mayele ya bato nzambe azalaki kosala na nzela na yango bato na nzambe mpe libota na nzambe bango bazalaki kobika na ntango nyonso. Ezali lolenge moko na ntango na biso te boyebi ete ntango bazali koyebisa bato ete ndeko na bofrende ko Branham azalaki motu moko oyo ya lolenge mosusu oyo nzambe asalaki ngolu. Misu bazali koningisa mitu na bango, misu bazali koloba ete ntango mosusu ezali solo kasi yango ezali komemela ngai nini. Cela ne prend tout son sens que lorsque Dieu peut nous montrer par sa parole qu'il ne s'agit pas simplement d'un homme qui aurait pris une décision et lancé un programme et attiré l'attention sur lui-même. Makanisi moko songolo pe amela mema bato epai na ye kasi ezalaki nde intervient de manière nzambe nde azalaki kokota katikati na mosala na lolenge oyo eleki mayele ya bato na oyo ezali mwango ya kolobiko. Mpe ntango mwanzi na nkolo ayaki epai na ndeko Branham le 7 mai 1940 na 23h wana pole etondaki na esika oyo azalaki mpe bapesaki ye mokumba akende na mokili mobimba akende komema sango oyo ekosala ete nkolo aya abongisa boyei na ye ya mibali. Yohani mpe abikaki likambo moko ya ndenge wana yazaki na ile ya Patmos mpe tozali kotanga yango ya mokanda ya Apocalypse na chapitre liboso mpe na verset ya yambo Apocalypse 1:1 emoniseli ya Yesu Kristo oyo nzambe apesaki ye mpona kolakisa na basali na ye makambo oyo ekokoma kala mingi te. Ye asalaki ete bango bakoka koyeba wana atindelaki ye mwanji na ye na mosali na ye Yohani. Ce n'était pas la décision de Jean. Yango ezalaki ndenge ya Jean te ya kozwa mobeko kasi ezalaki na ntina eloba nzambe mpe litatoli na Yesu oyo ezalaki likiteni moko mpe nsima lisusu nzambe ye moko akotaki na mosala babandaki kosala yawe azalaki kaka kotala ntango makambo ezalaki kokokisama. Boni biso tokoki kozongisaka matoni na nkolo ti ntango oyo lokola Saulu azalaki kotambola na nzela ya Damas pembeni na pwasa pole moko eyelaki epai ayokaki mongongo ete Saulu Saul mpona nini ozali konyokola ngai. Mpe na pwasa ye akweyaki na se kotayelaka 29:4 ezalaki na bato na nzambe lokola tokoloba yango na ntango na kondima na kala mpe ya sika nzambe azalaki kokotisa bango na mosala na ye oyo etali mwango ya lobiko mpe ezalaki na ntango nyonso libota na nzambe oyo azalaki kosangana na oyo ezali mwango na makambo na lobiko makambo nzambe azali kosala na ntango moko songolo mpe bango azali kolanda kaka nzela na bango ya nkolo. Na ntina yango biso azali kobeta sete mpona kosambisa te kasi mpona kokabwana na bamisusu kasi biso azali kobeta sete na ntina na yango koyeba ete ntango nzambe azali kosala eloko moko songolo na ntango na biso ezali mutu te ete William Branham te to moto mosusu
Dieu kasi ntango nzambe intervient azali visiblement kokota na et de mosala pe manière toali réelle komona ngo na pwasa na ndenge moko ya solo dans l'histoire du salut, na oyo etali mwango ya qui donne lobiko un signal, mpe azali indique la kopesa direction, elembo moko azolakisa place biso sur le nzela chandelier les promesses azozwa destinées akozongisa à likolo notre na temps. minda Il peut bilaka oyo utiliser, epesameli na ntango na puis biso envoyer un yakoki homme kosala mpe kotinda qui motu moko détourne les regards de oyo lui-même azali komitalela ye pour moko te les porter sur mpona Jésus-Christ, comme Jean komema le bato Baptiste epai na yesu kristo l'avait lokola fait lui aussi. jean baptiste mpe Alors nous asalaki ne yango pouvons pas mpe passer wana à biso tokoki côté kokende comme si mosika Dieu te n'avait rien fait. na makambo soki Celui qui nzambe asali passe à eloko moko côté te de l'œuvre oyo surnaturelle azali de Dieu, kokende de mosika l'action na surnaturelle makambo de Dieu, oyo nzambe telle azali qu'elle kosala s'accomplit koleka mayele ya bato lokola yango dans ezali l'histoire du kokokisama salut sur la terre, lokola yango ezali il kokopisama na passe mwango en na réalité lobiko na à se côté oyo de azali Dieu lui-même. kokende Alors mosika on na peut chanter nzambe ye des psaumes moko avec des mpe tokoki alléluia, des koyemba gloria et banzembo ata bien na d'autres choses baaleluya encore. kokumisa ye to Mais makambo pour Dieu, ebele kasi mpo na nzambe seul ezali a de la kaka valeur po ezali na uniquement motuya ce qu'il oyo accomplit ye lui-même a de azali la valeur kosala ye moko et nde ezali na uniquement motuya ceux qui ont kaka part à son koyeba action ete baoyo bazali directe kokɔta na atteindront le mosala but. na ye pwasa bango nde bakomema matina Hier, suka lors de ce merveilleux mariage, un mpe poème tiré de 1 Corinthiens 13 mokolo a mosusu na été libala moko lu. awa batangaki mokanda Et je ya dois dire que tembo ya cela m'a loyembo tellement touché que je voudrais na nzembo m'y 13 mpe arrêter yango un instant. esimbaki ngai mpe nalingi 1 Corinthiens chapitre 13. kotanga yango ezalaki na On 1 peut Corinthiens prêcher chapitre sur l'amour. 13 bokoki koteya na oyo On etali peut en parler. bolingo bokoki koloba yango On peut l'attendre bokoki koyoka des yango autres. na matoi ya Mais bato la mosusu question mpe motuna est de ezali ete savoir si koyeba ete nous le possédons biso personnellement, tozali vraiment na bolingo oyo s'il est kati na manifesté biso et mpe exercé soki dans yango notre emonisami propre mpe vie. tozali kosala yango na Ici, dans bomoi 1 na biso Corinthiens 13, Paul écrit, kotalelaka 1 Corinthiens verset 13 1. Paul alobi na verset Quand je 1 parlerai les langues ntanga na des hommes koloba et des anges, oyo maloba ya si je bato n'ai to ya pas bamwange l'amour, soki nazali na bolingo te je suis un airain qui nga résonne azali kaka ou oyo oyo une nzende ezali cymbale koganga qui retentit. to eloko ezali kosala makele ya pamba Nous vivons dans une époque biso ezali kobika na ntango où oyo tout le monde parle oyo moto nyonso azali d'amour, koloba oyo etali d'amour du bolingo prochain, bolingo ya d'unité. baninga ya koyokana Mais kasi entend-on ou partout, biso est-ce que tout le tozoyoka monde bisika nyonso parle par bazoloba là kaka oyo makambo oyo bato bazali koloba na de ndenge ce wana que le Seigneur attendait? bazali koloba L'amour de Dieu, ese l'amour de yango sa nde parole, nzambe l'amour de azali son koloba prochain oyo et ezali surtout liloba l'amour na de la nzambe vérité. to liloba na Nous ye to lirons liloba tout à oyo ya l'heure encore solo quelques passages. mpe tokotanga mwa Ici, makomi il s'agit ya ntina uniquement na de yango l'amour divin. awa etali Verset 2, 1 kaka Corinthiens bolingo 13. na Et nzambe 1 quand j'aurai les Corinthiens dons, 13 le verset don de 2 prophétie, epete la ntanga naza science makabo de ya tous les kotatola mystères to et koyeba toute la makambo nyonso connaissance, to boyebi ya quand ndenge j'aurai nyonso même toute la foi mpe jusqu'à soki transporter les nakozala montagnes, meme na si kondima je ntina n'ai kotindi pas kaka l'amour, bangomba je ne suis soki nazali rien. na bolingo te nazali Le eloko mot te rien ne laisse absolument olobi rien ete en eloko te arrière. ezali kotika mpe eloko Nous moko avons te na entendu il y a nsima quelques jours biso toyokaki na que mwa les restes ntango oyo mortels mwa ndako mwa moke oyo de Gandhi avaient été réduits en cendres pe et qu'il n'en ndako restait plus rien. nzoto oyo ya ndeko Lorsqu'il est écrit sandi ici, batumbaki yango mpe eloko etikalaki te ntango si, balobi awa ayi te si je n'ai pas la charité, je ne soki suis nazali rien. na bolingo te nga nazali Avec toute la etina foi, moko te toute ata la na prophétie, kondima toute to la balisako connaissance, nyonso to makanisi toute la compréhension des mystères, koyeba makambo si nyonso l'amour divin n'est oyo pas en ebombama nous, ya nzambe soki kati na alors biso bolingo nous ne ezali sommes te rien. eloko Et moko la suite, ezali te verset 3, 1 mpe Corinthiens toyali 13. kokoba na 1 Corinthiens Et quand 13 je na verset 3 distribuais, mpe quand je soki ngai distribuais nakokabola tous mes biens biloko na ngai pour la nourriture des pauvres, mpo na kolesa babola quand je livrerai même mon soki ngai moko corps à nakozwa être nzoto brûlé, na ngai ete si je bakoka n'ai pas kotumba l'amour, yango cela soki ne me nazali na sert bolingo te à yango rien. ezali na ntina Bien-aimés, moko te bandeko nous avons balingami besoin biso de ezali na tout ce que bosenga Dieu veut na nous oyo donner. nyonso nzambe ali Mais tout kopesa ce que biso Dieu nous donne biso nzambe doit azali être kopesa biso enveloppé dans ebongo ete cet yango amour divin. ezingama na oyo ezali bolingo na De même nzambe lolenge moko qu'un mécanisme ndenge yendu yango ou makambo bien un ebongisami engrenage to doit yango être ndenge ezali kotambola lubrifié par ebongo ete l'huile pour bibende fonctionner oyo batia correctement. yango Ainsi, tout le lwili mpona ete mécanisme de nyonso l'Église etambola de Dieu, malamu lolenge moko du Dieu oyo vivant, doit boyokani être nyonso plongé tui dans l'huile du makambo ya nzambe Saint-Esprit afin que tout fonctionne oyo na bomoi ebongo harmonieusement. ete ekota Au katikati verset na mafuta ya 4, il est molimo écrit, 1 santu mpona Corinthiens ete 13, verset 4, nyonso etambola na l'amour est malamu patiente, 1 elle est Corinthiens pleine de bonté.
13 avec ses 4 balobi ete bolingo yango oyo elukaka L'amour ne s'enfle pas eloko ya d'orgueil. moto te ezalaka te na kodondwa. L'amour ne fait rien de Bolingo malhonnête. esalaka Ne oyo cherche moko ya point mabe son te intérêt. tolukaka intere na ye Ne moko s'irrite te point. yango Et etombokaka ne te soupçonne yango ezali point le kokanisa mal. mabunga te na bato. Ne se réjouit point de l'injustice, Ezali kosepela mais te se na oyo réjouit ezali injustice de la vérité. kasi yango Verset ezali 7. kosepela na oyo ezali solo. Excuse Na tout, verset l'amour 7 excuse ezali tout. kolimbisa nyonso, L'amour croit tout, bolingo ezali espère tout, kondima nyonso, ezali kolikia supporte tout. nyonso mpe ezali kosupporte nyonso. Pouvons-nous dire cela de Biso nous-mêmes? tokoki koloba ngo na ntina na biso moko. Il existe peut-être des épreuves dans nos vies Ezalaka komenga bamisusu na bomoi na biso où nous arrivons même à des limites mpe ntango tozali de nos kokoma forces. na makasi na biso esuki Et nous sommes tentés de nous demander, mpe biso tokoki tout cela komituna est-il vraiment nécessaire? oyo nyonso ezalaki na Dieu ne ntina voudrait-il pas intervenir ezalaka ici lingai kokota na lorsque nous makambo oyo awa te rencontrons ntango biso l'hostilité, ozali lorsque des kotala personnes nous font makambo du tort? to ndenge na ndenge ezali kokomela biso to bato bazali kosala biso mabe ntango mosusu baosala yango na nko biso maintenant toali kobika ndenge nini. Na verset 8 elobi na biso boye L'amour ne périt jamais. bolingo yango Les esilaka prophéties te prendront fin, basakoli yango ekosuka les langues cesseront, maana la maloba connaissance ekosuka mpe disparaîtra. boyebi nyonso Verset te kokende 9. mosika ekobunga. Na Car verset 9 nous mpo na ete connaissons en biso partie toyebi kaka na et mwa nous ndambo prophétisons mpe tozali en kotatola partie. na mwa ndambo lisusu. Verset 10. Mpe na verset Mais 10 kasi quand ce qui est parfait sera ntango oyo venu, oyo ce qui est ya partiel bonzambe ekokoma oyo disparaîtra. nyonso ya mike oyo Et ekoleka. maintenant, Paul conclut Mpe Paul azali verset kosukisa na 11 makambo na verset en 11 disant, alobi boye lorsque ete j'étais enfant, ntango ngai je nazalaki parlais mwana comme un nazalaki enfant. koloba lokola mwana, Je pensais comme un nazalaki enfant. kokanisa Je lokola raisonnais mwana, comme un enfant. nazalaki kokanisa Lorsque lokola je suis mwana. devenu Kasi ntango homme, ngai nakoli j'ai fait disparaître ngai ce nalongolaki qui oyo était nyonso de tu l'enfant. ezalaki ya bomwana. Aujourd'hui, verset 12, Lelo oyo na nous verset voyons au 12 moyen d'un tozali miroir komona na kotalelaka oyo d'une ezali manière na nzela ya talatala obscure, na ndenge moko mais tozali komona mwa malamu alors te, nous verrons face à face. kasi mokolo wana tokomona ye ndenge Aujourd'hui, je azali. connais en partie, Lelo biso tozali mais koyeba alors na je mwa ndambo, connaîtrai kasi mikolo comme ezali j'ai koya été na connu. koyeba lokola nga Verset moko na 13. miyebaki. Na verset 13 Maintenant, sasa ipi donc, sasa trois ipi choses demeurent, makambo misato ezali la foi, koumela kondima l'espérance elikya et l'amour. mpe bolingo. Mais Kasi la plus grande oyo de ces ezali monene choses, na makambo oyo c'est nyonso l'amour. ezali bolingo. Nous avons compris Biso tososoli ete qu'ici, il s'agit de l'amour de Dieu. awa etali Dieu bolingo est na nzambe, amour. nzambe azali bolingo Et l'amour de Dieu, mpe bolingo na la nzambe nature de Dieu, na lolenge ya kobika ya nzambe tout ce que Dieu est oyo nyonso répandu nzambe dans notre cœur azali par le yango Saint-Esprit. supami na Romains 5:5. motema na biso na Dans le nzela ya chapitre molimo 14, mosantu. Rome 1 5:5 Corinthiens chapitre 14, verset kotalelaka 1, il 1 est écrit, Corinthiens 14 na verset 1 recherchez ekomami boye l'amour, boluka bolingo aspirez aussi aux dons mpe bokonde spirituels, mpe koluka mpe mais oyo surtout à ezali celui makambo na molimo de me koleka na oyo ezali lisakoli. Nous savons que l'apôtre Paul biso toyebi ete a traité tout ce Toma qui Paul ye concernait les différentes asololaki assemblées, na oyo nyonso etali tous bangomba les nyonso sujets susceptibles de se présenter mpe oyo ezalaki makambo nyonso ekokaki na kozala dans na l'église bosenga du katikati na Nouveau lingomba Testament oyo ya ont koyoka na été sika abordés nyonso dans tu les ye épîtres. asololaki yango na makomi na Comme ye. nous pouvons être reconnaissants, Lokola biso tokoki kozongisa matondi comme nous pouvons être reconnaissants envers Dieu de ce que la situation des différentes assemblées locales ait été ndenge ya kobika ya toujours mangomba différente, nyonso oyo qu'il ya y ait eu ebandeli des problèmes, des ezali besoins et des kosala questions. ete Tout makambo oyo cela est nyonso arrivé à ezali cause de kobika nous, wana afin nyonso to qu'aujourd'hui nous ekomaki ayons mpona une biso réponse mpona ete complète lelo oyo dans la biso tozala parole et eyano que nous mobimba n'ayons pas na à makati deviner, na à liloba chercher mpe biso pour tobanda kolukaluka nous-mêmes te biso moko ce qu'il convient de eloko nini décider ebongi dans na telle biso ou telle tokoka situation. kosala soki likambo Dieu songolo a ekomeli fait biso grâce. nzambe asali biso ngolo Il a véritablement pensé à tout. ye akanisaki deja makambo Examinons-nous en nyonso cet instant, tokoka komitala moi-même kati na et biso chacun ngai moyeyi to pour sa moko moko part, na biso na pour oyo savoir etali si ye l'amour de koyeba Dieu dont il soki est bolingo parlé na ici, nzambe oyo ekomami cet amour awa parfait de ezali Dieu, vraiment si oyo cet amour ya bule ya a bien nzambe été soki répandu bolingo wana dans yango nos cœurs esopanaki na mitema na biso par le na Saint-Esprit. nzela ya molimo santo.
Si nous aimons soki biso Dieu tokolinga de tout notre cœur, Nzambe de na toute motema notre na âme, biso de toute nyonso notre na pensée, molimo na biso mpe na makanisi na biso mobimba et cela implique mpe nyonso wana une ezali passion, ebongi ce ete qu'il a tokoka dit. kosala oyo nyonso Car ye il alobi dit, na biso mpo ye si alobaki ete quelqu'un m'aime, soki moto il alingi ngai gardera ma ye parole. akobomba Jean maloba na 14, ngai verset 23. kotalelaka Jean 14 verset 23 yohani 14 verset 23 Cela en fait tout simplement yango partie. ezali kosala te Dieu oyo ezali ne nous a pas seulement donné des règles. Il kiteni savait koyeba ete ya parfaitement makambo ete pourquoi nzambe apesi biso il demandait kaka telle ou telle ndenge ya chose. kobika te Il me ye voulait ayebi voir ndenge nini notre tokoka obéissance. kotala ndenge Je eloko voudrais nyonso mpo atala soki biso poursuivre la yali lecture oyo dans bazali l'Épître aux bana Romains, kotosa kati na ces bango paroles bien connues, Romains 5, koyitangaka verset na 5, Romains chapitre 5 na verset qui 5 n'a pas en mémoire keloba ce oyo passage ou bien biso dans son nyonso ali cœur. na makanisi na Romains yango mpe chapitre to na 5, mitema na biso tozali verset 5. kokanisa yango na Romains 5 Or, 5 pour nzokande l'espérance elikya ne trompe point, yango ekosaka te parce que mpona l'amour de ete Dieu bolingo na est nzambe répandu dans nos yango cœurs epesami par na le mitema na biso Saint-Esprit na qui nzela ya molimo nous a santu été donné. oyo epesameli biso Nous possédons cette espérance. tozali Jean écrit, kati na yango quiconque elikya oyo elikya a ezali cette kobika kati na espérance biso mpo elobi ete en oyo lui se nyonso azali na purifie elikya comme oyo lui-même est pur. 1 Jean kati na chapitre ye 3, azali verset 3. kokosala ete azala Et il nous est dit ici peto que mpona ye moko azali cette peto espérance ne trompe point parce que 3 l'amour de verset Dieu 3 est répandu eliki dans oyo nos cœurs ekosaka te mpona bolingo par na le nzambe Saint-Esprit. etonisami na mitema na Bien-aimés, biso na nzela ya molimo santu cette prédication, bandeko balingami liteya ou oyo plutôt au travers de cette to na prédication, nzela ya liteya oyo l'Église épouse lingomba mwasi doit libala être placée dans l'état yango ebongi où ete elle est prête ekoka pour l'enlèvement. Et toutes kobongisama ces batia yango na paroles esika oyo ete ye servent à ifo cela. akoka komibongisama Elles doivent mpona être reçues, crues konetolama et yango ebongi ete expérimentées. tobika yango Comme nous l'avons déjà dit, l'amour toyamba de yango mpe Dieu tobika yango lokola nous tolobaki unit ete à Dieu bolingo na nzambe et à ezali tous kokangisa ceux biso qui na viennent nzambe de Dieu. mpe na baoyo nyonso bazali kouta na nzambe L'avons-nous compris? tososoli yango malamu L'amour de Dieu bolingo na nzambe nous introduit yango ezali dans kokotisa le biso domaine spirituel, na comme nous oyo l'avons ezali vu. makambo na molimo lokola tokokaki L'amour a komona été yango répandu dans nos cœurs par bolingo le yango Saint-Esprit. Et esopanaki Paul na écrit aux motema na Corinthiens, biso na nzela ya molimo santu mpe lokola bakorinto balobi l'Esprit akorinthien alobi sonde tout, ete même molimo les ezali profondeurs koyeba de makambo Dieu. 1 nyonso Corinthiens 2, ata verset 10. bozindo ya nzambe Pas 1 l'Esprit de Corinthiens Dieu, 2 na mais verset 10 l'Esprit de... Pas l'Esprit des hommes, molimo ya mais bato te l'Esprit kasi de Dieu molimo na nzambe sonde toutes yango nde choses, ezali même les koyeba profondeurs de makambo Dieu. nyonso ti me Je mozindo oyo voudrais na lire nzambe également ani kotanga quelques lisusu versets dans l'Épître mwa aux Galates, makomi au chapitre moke 5, na kotalelaka galate peut-être pour placer devant nos yeux le miroir de kokoka la parole, kotia liboso na biso ezali pour moi, talatala ya liloba comme mpo pour na ngai chacun mpe d'entre mpo nous. na moko na Chacun a biso le droit de regarder moko dans moko un akoza na miroir posa ete akwa afin de kotala na voir talatala mpona ete akwa komona quel est son propre état. ndenge nini ye Je azali n'ai kobika encore jamais rencontré quelqu'un ngana qui namona regarde te dans un moto miroir azali kotala na pour talatala voir moko à songolo quoi ressemblent mpe les azali autres. kotala ndenge nini Celui qui baninga regarde miso dans un bazali miroir oyo veut azali kotala na savoir s'il y a talatala quelque ani chose koyeba à corriger soki eloko moko chez ebongi lui. ete abongisa na oyo ezali Il bomoi na veut ye constater alingi en kotala lui-même, sur kati na ye lui-même, moko si sa cravate soki est ezali na mal cravate na ye placée esimbami ou ndenge s'il moko a ya mabe travaillé to près de soki la ye cuisinière. Oui, azalaki beaucoup pembeni de choses peuvent se esika passer balambaka et ye cela peut arriver à tout le ebebisi monde. elamba na ye Et yango ekokomela na motu nyonso il y a certaines choses mpe eza à na remettre makambo en mosusu ordre ebongi na biso sur l'homme tobongisa naturel, car nous na sommes kati na encore sur la terre. motu oyo biso De la même tozali manière, mpona ete il kobikaka peut nanu na être se oyo nécessaire que certaines choses mpe soient lolenge corrigées sur moko le plan makambo so spirituel, ebongi ete mais ebongisama nous ne le na voyons bomoi na pas, biso au no moins etali de molimo regarder dans le toali miroir. komona Et pour yango dire te me aujourd'hui, ebongi na biso nous kotala voyons na talatala comment ya un liloba miroir mpe sasa d'une epi na manière nzela obscure, ya mais talatala ya alors nous liloba verrons face à face. mpe mikolo ezali Aujourd'hui, koya je tokomimona connais biso en me partie, mais lelo alors nazali je komona ndambo koyeba connaîtrai ndambo comme j'ai me été mikolo connu. ezali koya na Et je pense komiyeba au na contexte dans koyeba lequel il lokola est nga moko écrit. nayebi mpe na Mais kotala quand likomi ce qui elobi est ete parfait sera ntango venu, oyo ce qui oyo est ya partiel bonzambe disparaîtra. ekokoma oyo ya Le moto yango moment doit venir ekolimwa où nous ne verrons plus de ekozala na manière ntango oyo obscure, ekozali koya mais tokomona lisusu te na ndenge ya molili clairement dans la kasi lumière biso de Dieu, tokomona pole kati na où nous pole na comprendrons, nzambe mpe où biso nous vivrons tokososola et mpe aurons part à ce tokobika que Dieu
accompli maintenant. Regardons donc dans le miroir. Nous le trouvons dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 13. Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Verset 6. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Particulièrement l'assemblée à laquelle Paul écrivait avait eu un commencement merveilleux. Tout était magnifique. Et Paul demande au verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Galates 5, verset 7. Nous remarquons ici que pour ceux qui sont devenus croyants, ce n'est pas seulement le merveilleux commencement qui compte, mais surtout la belle fin. Vous couriez si bien, Galates 5, verset 7. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Dans cette époque-là, les esprits se sont séparés. Les vérités bibliques étaient prêchées, mais certains croyants ne les acceptaient pas et ne les recevaient pas. Nous voyons ainsi que ces hommes de Dieu parlaient avec l'autorité divine de la parole et ils savaient que celui qui ne recevait pas la vérité biblique qu'ils annonçaient au nom du Seigneur et qui ne s'y conformait pas avait certes fait un bon commencement de sa course, mais qu'ensuite la question devait être posée. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Il ne s'agit donc pas seulement de connaître ce qu'est la vérité, mais d'obéir. Une chose est de demander qu'est-ce que la vérité, ou même d'aller plus loin, je cherche la vérité. Mais lorsqu'elle nous est présentée, il faut encore l'accepter, obéir et mettre en pratique. Je pense à cet étudiant jésuite des Pays-Bas. Il avait déjà fait 8 semestres de théologie et il était croyant, semble-t-il, parmi les hommes d'affaires du plein évangile. Il est venu à Krefeld pour discuter avec moi au sujet de la divinité. Et vous savez que ce qui ne peut être accordé à un homme que par révélation ne peut pas être simplement enseigné. Il faut réellement que Dieu le donne. On peut lire des centaines de versets bibliques, et si Dieu ne donne pas la révélation, alors cela reste vain. Nous lisons les nôtres, ils lisent les leurs, on peut lire encore et encore. Vous savez, cela peut arriver avec n'importe quel sujet biblique. Les catholiques lisent la Bible à leur manière, les protestants à leur manière, les témoins de Jéhovah à leur manière, les adventistes à leur manière. Chacun lit la Bible à sa propre manière. C'est que nous la lisons selon Dieu, à la manière de Dieu. Non pour y introduire nos propres pensées, mais pour recevoir en nous les pensées de Dieu qui sont révélées. Et tel qu'il s'est révélé en Christ, cela nous suffit. Et cet homme me dit alors, après de longues heures de conversation, attendez-vous vraiment de moi que je jette simplement par-dessus bord tout ce que j'ai appris pendant 8 semestres?
Je crois l'avoir décrit déjà dans un livre, dans une brochure. Mais Marie me l'a expliqué. Il m'a expliqué alors ce qui est un point principal en théologie. Il s'agit effectivement du triangle. La relation du Père au Fils, du Fils au Père, du Père à l'Esprit et de l'Esprit au Fils, et du Fils à l'Esprit. Toujours un moment circulaire sans fin. eloko moko azali kaka kobaluka esika moko mpe eza na suka te mpe nganingaki nasosola mpo na nini ezali ye azali kobima te na kati na makambo oyo ya mokili omoni ete ezali makambo oyoyo ezali malakisi oyo ya nzambe misantu oyo ezalaki wuta bandakala to wuta kalaka to bakalakala bazoba banzambe misato kati na nzambe moko mpe babiblia ezali koloba ete o Israeli yoka Israeli nzambe na yo azali kaka moko nkolo moko mpe na libela ezalaki kaka na nzambe moko mpe na libela ekozalaka na nzambe moko nzambe wana oyo be moko ye nde amimonisi lokola tata kati na mwana mpe na nzela ya molimo santu lakini ete ye akokisa omwango na ye ya lobiko mpo na mokili oyo kati ezali na ntina moko te ya kotelemela bato oyo to koluka se comparer na bamokasi ya motuya ezali boye biso ndenge na biso kokanisa liboso na nzambe ezali nini mpe ndenge nini nzambe amemonisi kati na biso mpe tokozongisa ye yano tozonga na oyo ezali makomi kotalelaka Galate 5 na verset 16 nga nalobi boye botambola na oyo ndenge ya molimo mpe bino bokosala posa ya nzoto te na verset 17 mpona ete nzoto ezali na lolenge na yo kotambola ekesani na oyo ya molimo mpe molimo ekesani na oyo ya nsungu bango batelemi moko likolo na mosusu lakini ete bino bokoka kosala te eloko nini bino bolingi soki bino bomemi na nzela ya molimo bino bozali na se ya mobeko te na verset 19 nzoka nde misala na nzoto yango ezali komonisa yango ezali bondumba bosoto kokabwana kosambela bikoko bamaji koswana bomutema likunya bakokabwana oyo ezali binzamizambi kolangwa masanga kolia ntina mongongo mpe makambo ya ndenge na ndenge nazali koyebisa bino lokola ngai nalobaki yango deja oyo bazali kosala makambo ya ndenge oyo bango bakozwa bokitani ya bokonzi na nzambe te yango ezali liloba moko ezali na motuya mpe lokola biso tolobaki yango wana mokanda oyo ezali mwa molai ezalaka ta mosusu na makomo ezali mokuse kasi awawa yango vraiment etondini omoni ete kosambela bikeko bamaji makambo nyonso etiami na lolenge moko na oyo ezali kokabola koswana motema mabe kokabwana to kokabola bato to makambo na ndenge nyonso batia yango na lolenge moko mpe nsima ekomami ete oyo bazali kosala makambo ya lolenge oyo bango bakosangana na bokonzi na nzambe te liloba na bule ezali koloba ete biso ali bakitani na nzambe mpe bakitani na oyo etali Kristo liloba elobi lisusu ete ye oyo abwaki komipesa mwana na ye mobimba te bo eloko nini ekozanga pesa biso nyonso biso ezali na bilaka oyo ya minene mpe ya motuya mpe oyo ezali ya lokumu mpona nini biso tozwi yango na ntina ete tozala na bosangani na oyo ezali bonzambe bomoni ete bilaka nyonso yango ekangami na liloba na nzambe mpe na nzambe ye moko mpe ntango liloba wana ezali kozwa esika katikati na mitema na biso mpe biso ezali kondima lokola Maria andimaki elaka na ntango wana oyo ya ye ekoki kolobana na biso mpe lisusu ete
esengo na oyo andimi mpo ete maloba nyonso eyebiseli elobami na ye na nzela ya nkolo yango ekomonisama. Luc 1:45 mpe kotalelaka Galate 5:22. Kasi mbuma na molimo ezali bolingo, esengo, kimia, motema molai, boboto, bolingo, bosembo, komikitisa yebe te obeko etelemili makambo te. Oyo ezali loba moko ya motuya mpe ya lokumu. Ici, le fruit de l'esprit commence par l'esprit. Il faut que l'amour est un don. L'amour est un fruit de l'esprit. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est alors que toute croissance divine commence. Qu'il y ait un commencement. Amen. Il faut que nous fassions nous aussi cette expérience. Malgré toutes les bénédictions, malgré tout ce que Dieu a déjà fait, il faut que cet amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que la véritable croissance spirituelle puisse avoir lieu. Et pourtant, nous restons des êtres humains tout à fait ordinaires. Nous mangeons et buvons lolenge ya bamisusu tozolia pe tozomela lokola bamisusu tokumbaka mituka na biso tokotaka na bapepo tozali kolata pe lokola bato wana na libanda. Comme le chante un compositeur de cantique, libanda lokola ndeko moko moyemba yembaki yango ne voit pas encore bazali komona nanu te oyo biso tokozala mokolo mosusu nyonso ezali kobanda na kati ya mitema na biso na elimo na biso ntango nzambe azali kosala na nzela makila ya mwana mpate na nzela ya liloba mpe na molimo tina ntango ete tokomona wana biso tokotonda na oyo ezali ya bonzambe nyonso. Talaka na mukanda ya Yohani wana ntoma alobi makambo ebele na ndatanga na 1 Jean chapitre 5 na makomi ya 1 Jean chapitre 5 banda na 1 tina 4. Quiconque mutu nyonso azali kondima ete Yesu est le Christ azali est né de Dieu. opakolami ye abotami na Nzambe oyo nyonso azali kondima ete Yesu azali Kristo mopokalame abotami na Nzambe mpe oyo azali kondima oyo aboti ye mpe aza kondima mpe oyo awuti epai na ye na nzela na yango tozali kososola ete biso tozali kolinga bana na Nzambe ntango tozali kolinga Nzambe mpe biso tozali kokokisa oyo ezali mibeko na ye mpona ete bolingo na Nzambe ezali ete tokoka kobatela mibeko na ye mpe mibeko na ye ezali pasi te mpona ete na verset 4 mpona ete nyonso ebotami na Nzambe yango ezali kolonga mokili oyo mpe elonga oyo ezali na kati kolonga mokili oyo yango ezali kondima na biso. Biso tozali komona ete oyo kondima oyo Nzambe azali kolakisa lokola kondima otalelaka makomi. Lorsque nous avons été engendrés de Dieu, lorsque nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes enfants de Dieu. Et de la nouvelle naissance, nous avançons vers le baptême du Saint-Esprit, puis vers la vie conduite par l'Esprit, dans la foi et la communion avec Dieu. Il nous a également dit ici, au verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et pratiquons ses commandements. Tout à l'heure, nous avons lu que tu devrais aimer ton prochain comme toi. Pour résumer, celui qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même se trouve dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la loi, les ordonnances et les prophètes.
On n'a plus besoin de venir avec les obligations, et ainsi de suite. Mais le loi de Dieu par l'Esprit a été écrite en nous, et personne n'a plus besoin d'enseigner l'autre selon la lettre. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé encore du sabbat, de la circoncision, et ainsi de suite. Que des hommes véritablement prennent les 10 commandements. Et là, on remarque directement ce qu'ils veulent dire. Et quand la question vient, crois-tu que les 10 commandements sont valables? Alors je peux dire aux gens qu'ils veulent m'amener sur le sabbat. Oui, toutes ces choses, nous les avons appris au fil des années et nous connaissons bien la stratégie. Et lorsque je peux leur lire dans Genèse, comment 5 fois Dieu a dit qu'il a obligé Israël au sabbat, mais pas l'Église du Nouveau Testament. Il faut simplement le savoir. Et on ne doit pas se mettre des fardeaux que nous ne devons pas porter. Mais comme il nous est montré dans les actes des apôtres, vous ne devez pas accorder aux croyants des nations plus de fardeaux que ce qui est désiré. Actes apôtres 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est nécessaire, de vous abstenir de la viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés, ainsi de suite. Vous avez bien lu les actes des apôtres, n'est-ce pas? Attendons-nous qu'une seule prédication par mois. Combien d'entre vous lisent réellement les Saintes Écritures de manière régulière? Je le crois, même sans que vous ne leviez la main. Je voulais simplement le rappeler. Il ne faut pas se réfugier à l'esclavage par la lettre de la parole. La lettre doit être en harmonie avec la réalité. Autrement dit, l'Ancien Testament doit entièrement se déverser dans le Nouveau Testament et y trouver son accomplissement. C'est pourquoi, lors de cette réunion particulière, j'ai dû faire la remarque que nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui nous écrive un commentaire sur le Nouveau Testament. Pour nous, le commentaire du Nouveau Testament a été écrit. Il se trouve dans les 4 évangiles. Il est écrit dans les épîtres, il est contenu dans la parole de Dieu elle-même. Ainsi, personne n'a besoin de demeurer dans l'incertitude concernant les choses que Dieu a exposées clairement dans sa parole et qu'il a veillé à faire enseigner. Dans 1 Jean chapitre 3, je voudrais lire le verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voilà encore une parole très importante. Il ne s'agit pas d'attendre cela des autres, mais d'expérimenter nous-mêmes dans la mesure où le Seigneur nous en fait la grâce afin d'accomplir ce qu'il demande de nous. Je voudrais également lire de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Je voudrais lire le verset 12. Et ensuite à partir du verset 16. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous.
Oui, certainement, on n'a pas besoin. biso toali na ntina moko te tokoka kokota na mozinda ya makambo mutu nano amona nzambe te yango mpe ekomami lolenge moko na sango malamu ya Jean chapitre 1 mutu munano amona nzambe te ezali kaka mwana oyo ye moko aboti katikati na ye me yenda amonisi tata. Adam amonaki nani, Moïse amonaki nani, Abraham amonaki nani, bato wana nyonso bamonaki banani, bamonaki nani, bamonaki nzambe kolo Elohim ye moko amemonisi lokola Yawe oyo amonisaka te amonisamaka te, amemonisi ye moko azwi ndenge moko oyo akomimonisa lokola liloba mpe nsima ye akomaki nsuni mpe ye bavandaki katikati na biso mpe liloba yango ekomaki nsuni mpe yango evandaki katikati na biso, biso monaki nkembo na ye mpe katikati na ye bonzambe nyonso ezalaki kati na ye mpe biso mpe toali katikati na bozwi nyonso na nzela ya nkolo Yesu Kristo nkolo na biso pona ete banzambe bazalaka mibale to misati te ezali kaka moko azali nguya nzambe moko kaka nde akokisi toya na bosenga toya na posa banzambe mosusu te nzambe kaka moko mokili ya lola mpe na se oyo ya koza na makoki ya kokokisa nyonso kasi asalaka yango na lolenge oyo ye moko ayebi ekotayelaka oyo yashi abongisi na mwango na ye na oyo ezali toli ya seko na seko ye moko abongisa alobi ete oba mwango na ngai ekowumela mpe ngai nakokokisa posa na ngai nyonso kotelaka Ezayi 46 verset 10 totondi na esengo mpona tokoka komona makambo ndenge ezali kokende ntina suka na kotalaka oyo ezali na nzoto makambo na biso ekoki kokoma mpasi to ekobongama me moto akoki koloba te oyo ezali ya mbeba ekoki kokoma bato esika nini kasi ezali ya solo oyebi ete nyonso tu ekoleka na lolenge ete bato bakozala susu na ndenge ya koyeba bakozala mayele te mpona koyeba oyo ezali na ndenge na bango ya kotambolaka na mokili oyo na makambo oyo ya koteka makambo oyo ya bokulaka bato bakozala susu na esengo te na lolenge moko mpenza mosusu mpe nsima nde tokomona moto oyo azali komikosa ete ye nde azali kobikisa bato ye akomonisama mpe ye akoluka akamba mokili na ndenge na ye yebe ete bato banda kokumisa ye mingi mpe abanda kolobaka maloba ezangi eza na ntina moko te andimi ete moto akufa miso kati na biso azali te outaka na liloba na nzambe oyo liloba na nzambe ekomi pole na makolo na biso oyebi ete ndenge makambo ezali koya na ntango na suka nyonso ekomi na suka lokola ngai nalobaki yango mpe ndeko Branham alobaki yango uta na 1962 ntango Berlin ekokabwana mpe ekoya koyokana boyebi ete oyo ezali bokonzi na baroma bakozonga na esika na bango ndenge bazalaki na ebande yango nde ezali kokokisa masasa ipi bato bakoki kotelemela yango bamoni ete yango ezali mpasi bakoka kotomboka yango eza na ntina moko te akoyebisa bino ntina nini mponi ete nzambe soki asi alobi makambo ndenge ekozala na ntango ekoleka ndenge wana mpe alobi ete bakonzi nyonso ya mokili oyo bakozwa bokonzi na bango bakopesa na oyo nyama na yauli ti wana liloba ekokokisama liloba na nzambe ekokisama wana yango ekokoma obe ndenge wana mponi ete nzambe alobaki yango amen. Tala oyo ezali kokokisa makambo mpe tobakisi lisusu ete mwasi oyo omonaki ezali oyo mboko monene ezali na bokonzi kotalela Apocalypse na verset 18 na bokonzi na mokili oyo lokola ete liloba oyo ezali obete bato bazali na Vatican kuna mpe baoyo nyonso to bazalaki to bazali toali kososola ete na bato nyonso na mokili bango bazali kokotisa makambo na bango
où on délibère, comment on délibère, ce qui est présenté, ce que chacun doit faire. Pensez vraiment que tous les dirigeants du monde aient exactement les mêmes idées au même moment et savent, grâce aux informations transmises dans le monde entier, ce qu'ils doivent déclarer à tel moment sur tel sujet. Ici, comment il faut faire, ne pas aller plus longtemps, plus davantage dans les détails. Mais la technologie rend aujourd'hui tout cela possible. Au même instant, les mêmes informations peuvent être diffusées sur toute la planète. Il suffit de les recevoir. Il y a quelque temps, je parlais avec une dame très âgée. Cela remonte maintenant à plusieurs mois. Et je lui expliquais que nous avons au bureau un appareil grâce auquel quelqu'un à New York pourrait nous envoyer une lettre. Il suffisait de la transmettre par télécopie et me demander qu'est-ce que c'est. Je lui expliquais. Elle avait environ 89 ans, mais elle essayait encore de suivre l'évolution de son époque. Je me demanda, après combien de jours cela arrive, et je répondis dans la même minute. Dès qu'elle entre là-bas dans l'appareil, elle ressort ici et je peux lire immédiatement. Oui, sa réaction. Je préfère ne pas dire exactement ce qu'elle a dit. En tout cas, cela lui paraissait absolument impossible. Et elle demanda encore, est-ce un télégramme? Cela, elle aurait compris. Mais voyez-vous, la technologie a rendu tout cela possible. Sous une même autorité, partout dans le monde, les mêmes déclarations, les mêmes informations, les mêmes prises de position peuvent être diffusées de manière parfaitement coordonnée. Si l'on ne savait pas où cette coordination est organisée, on pourrait réellement se demander comment les personnes des quatre coins de la Terre peuvent tenir exactement le même discours au même moment sur les mêmes sujets. Mais cela correspond parfaitement à notre temps. Et à vrai dire, nous sommes reconnaissants de vivre ce temps de la fin. Quoi qu'il arrive désormais, nous attendons le retour du Seigneur. Et il y a de meilleurs pour l'Église du Dieu vivant, puis naturellement pour Israël. Permettez-moi encore de lire dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance aujourd'hui. Verset 18. N'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose le châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Pour terminer, je voudrais peut-être encore dire quelque chose afin que personne n'ait l'impression que sous un prétexte d'amour, les croyants devraient couvrir l'injustice
ete ba ndimi bakoki kobomba oyo nyonso ya mbeba yango elakisi ndenge wana te eloko nyonso ya na esika na yango mpe na kopesa bino ndimbola moko des mois de janvier et février, j'ai effectué plusieurs visites dans une prison. Et j'ai rencontré un homme qui était en prison depuis 18 mois, mais qui était innocent. Comme il me l'a exposé de manière convaincante. J'ai entrepris des démarches nécessaires et dans les délais de 3 semaines, il a été libéré. Savez-vous ce qui s'est passé? Officiellement, je ne devrais même pas le dire. Mais le procureur et l'avocat se sont entendus pour lui dire qu'il lui suffisait de reconnaître sa culpabilité et alors il serait remis en liberté. Et cet homme m'a ensuite appelé complètement désespéré. Et je lui ai donné un livre intitulé Le christianisme traditionnel. Il a lu, puis après sa libération, il m'a appelé. Il m'a dit, Franck, je suis dans un tel désespoir. Mon avocat m'a poussé. Il m'a contraint à reconnaître que j'étais coupable, sinon j'aurais dû rester en prison. 18 mois, j'ai été enfermé en étant innocent. Cet homme va maintenant engager une procédure. On pourrait dire, oui, l'amour couvre tout, laissez la justice être la justice. Je vais vous dire ce que j'en pense en tant qu'Eval Franck. Peut-être pas en tant qu'homme de Dieu. Oui, volontiers envoyer certains juges en prison après avoir moi-même vu les cellules. Il y a tellement d'injustices sur cette terre. Je pense par exemple aux enquêtes fiscales, ainsi qu'à bien d'autres injustices. Là, je voudrais réellement demander au Seigneur la sagesse afin de savoir ce qu'il convient de faire. D'un côté, on peut être rempli de l'amour divin. C'est juste, c'est bon. Mais de l'autre côté, il ne faut pas perdre le sens de la justice. Fermer les yeux et penser que tout finira bien. Non. Nous savons que notre Seigneur était lui-même l'amour manifesté en personne. Et lorsqu'il fallait faire du ménage, alors il l'a fait. Lorsqu'il fallait renverser les tables, il les a renversées. Il a fait ce qui était juste au moment, juste au moment opportun. De même, nous aussi, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons recevoir la grâce de savoir faire la distinction entre une affaire et une personne. Lorsqu'il s'agit d'une affaire elle-même, c'est une chose. Lorsqu'il s'agit de la personne, c'est autre chose. Il s'agit de la personne, on peut pardonner à la personne, mais on ne peut pas laisser passer ce qui est absolument faux. Il faut au moins avoir la possibilité d'exposer ce qui est vrai et juste. Non pas que les croyants puissent s'imaginer, oui, que nous devons tout supporter et tout couvrir sous le prétexte de l'amour. À la fin, il nous faudrait un deuxième sac à dos pour emporter tout ce que les gens voudraient encore nous charger sur les épaules. Que Dieu nous accorde aussi en ce point la sobriété, la clarté et la grâce afin que nous ne traversions pas ce monde comme des naïfs, mais que nous soyons sobres et lucides, aussi bien dans la vie quotidienne que le dimanche, en sachant exactement où chaque chose a sa place et à quel moment telle ou telle chose est appropriée. J'espère que Dieu accordera à chacun de nous la grâce de comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes encore dans ce monde, au milieu d'un monde injuste. Et les Saintes Écritures disent parce que l'iniquité sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24:12. Aujourd'hui, nous avons touché le thème de l'amour divin. Nous en avons parlé brièvement. Alors puisse cet amour divin ne jamais se refroidir en chacun de nous.
Au contraire, kati na biso kasi puissions-nous yango prendre à cœur ce qui est tokoka écrit kozwa na à la motema na première biso lettre ekomami adressée na à l'église oyo d'Éphèse dans Apocalypse mokanda ya chapitre liboso 2. bakomi na Efeso Souviens-toi na donc d'où tu chapitre es 2 tombé, kanisa epa répands-toi nini yo et okwei pratique tes bongola premières motema na œuvres. yo mpe Apocalypse sala 2, oyo versets ya 4 à malamu ya 5. liboso. Revenons au premier Apocalypse amour, 2 na cet verset amour divin 4-16 et ardent bozonga na bolingo qui oyo ya est ebandeli répandu dans nos cœurs bolingo par le ezalaki Saint-Esprit, kopelisa moto afin que les fruits esopami na et les nzela ya dons de motema l'Esprit na nzela puissent ya molimo natina fonctionner, ete bambuma na vivre, se makambo na molimo déployer ekoka komonisama dans le pain divin de l'amour na oyo pour la ezali bénédiction mai ya de nous bolingo tous. mpona Que mapamboli le na Seigneur biso Dieu, nyonso le teke ete Tout-Puissant, nkolo qui nzambe nous a appelés par nzambe grâce, na ngwa nyonso abengi biso na nzela ya qui s'est ngolu na révélé ye à nous oyo amimonisi et nous kati a na fait biso connaître mpe alakisi biso ce de quoi il est question en ces jours. oyo nini ezali na motuya na Qu'il nous ntango fasse na grâce, biso apesala biso ngolu qu'il nous prenne par la main, asima biso na qu'il nous loboko conduise mpe ye moko dans le amema droit biso chemin na nzela oyo à ya cause de solo son amour. na ntina ya bolingo na ye Qu'il nous fasse ete encore asala mieux ete discerner tokoka kososola so le temps et malamu l'heure dans na ntango mpe lesquels nous ngonga vivons. oyo biso ozali Qu'il kobika nous fasse encore asala biso lisusu grâce ngolu de lui être consacré plus tokoka intimement, mipesa epai na ye entièrement katikati na consacré, bozindo na biso afin que nyonso notre vie tozala baoyo ya lui ye mpo nete appartienne bolingo réellement, que bomoi na notre biso temps, ezala oyo ya que ye tout mpe notre ntango na être biso lui soit mpe consacré pour oyo l'éternité. monene etali bozwi na biso nyonso Qu'il accorde sa epesamela mpo na bénédiction seko na pour seko cela par apesa grâce. biso ngolu Amen. na nzela ya Nous nous levons ngolu pour na la ye prière. amen totelema mpo na kobondela Seigneur notre Dieu, nkolo tu nzambe as na vu biso les mains levées, yo moni maboko etelemi tu as vu aussi mpe yo moni celles lisusu qui ne se sont pas levées. baoyo batelemisi maboko na bango Nous te te prions, fidèle kasi twali Seigneur, kobondela yo nzambe de sembo pouvoir aider ete chacun de yokoka nous. kosunga moko moko na biso Autrefois, la femme n'est pas venue pour elle-même, na mais ntango pour wana son fils. mwasi ayakika ye moko te me mpo na mwana na ye Bien-aimé Seigneur, nzambe molingami qu'il s'agisse de nous, to etali de biso notre propre détresse, to ou de bapasi na celle biso d'autres personnes, to bapasi oyo ya bato lorsque mosusu nous venons à toi, ntango biso ozali koya epai na yo tu ne nous mettras pas dehors. yo ozali kobwaka biso libanda te Tu seras là, yo okozala wana tu t'occuperas de nous et mpe de la yo situation moko qui nous préoccupe. okosunga biso mpe makambo oyo nyonso ali kotungisa biso Je te le nkolo demande pour moi azali kobondela mpo na ngai et pour nous tous mpe mpo na biso nyonso en cette heure. na ntango oyo Prends possession de nous teke ete yo moko ozwa bokonzi no kati na biso et des situations que nous ne pouvons pas mpe résoudre, makambo que nous ne biso pouvons pas okoki régler, que nous ne kobongisa te pouvons pas changer, oyo biso tokoki kobongola devant te lesquelles nous sommes na nzela totalement wa biso impuissants. tozali na makoki Seigneur, te o que nkolo cela se fasse aujourd'hui. teke ete yango Aujourd'hui, ekokisama lelo en oyo cette heure, lelo na ntango oyo que cela arrive. mpe yango ekokisama Tu te tiens devant nous. yo ozali kotelemela liboso na biso mpe yo olobi Ne pleure pas, bolela ne te pleure plus. bolela lisusu te Crois seulement ndima et kaka tu verras mpe yo la okomona gloire de Dieu. nkembo na nzambe amen Tu nous as accueillis yo avec oyambi grâce. biso na ngolu na yo Et ce qui nous concerne mpe oyo etali biso n'était pas différent. yango oyo ekeseni te Soit cela nous attriste, yango soit cela ezali nous accable, koyoka ô mawa Seigneur, ntango biso au ezali point que nous ne pouvons pas te komingisa servir biso comme lokola nous ete le biso souhaiterons. tokoki kosalela Avec yo te joie, ô lokola biso Seigneur, likosepela nous na yo na voulons esengo puiser de l'eau nkolo aux sources tolingi ete totoka du mai salut. awo ezali liziba ya lobiko Dans la paix, kati na nous voulons kimia être conduits par biso toi ni komemama na yo pour annoncer le message de mpona paix. kotatola sango oyo na kimia Résous nos problèmes à tous. nkolo yo moko obongisa makambo na biso Prends nyonso soin de chacun de nous par grâce au Seigneur. batela moko moko na Que ce nzela ya jour soit ngolu le na jour yo que tu as fait ete pour la ntango gloire ezala de ton ntango oyo nom. obongisi mpona lokumu ya nkombo na yo Viens à notre secours. yaka mpe nkolo sunga biso Rends la vie aux morts. tika ete Sauve les perdus. bayi bakufa yo opesa bomoi Pardonne bikisa à tous baoyo ceux qui se sont rendus babungi coupables timisa et bayo fais-nous nyonso grâce nkolo à cause de ton bakwei nom. pesala ngolu na ntina ya Pardonne toute nkombo na faute, yo limbisa tout mabunga péché, nyonso masumu nyonso toute désobéissance. okozanga kondima nyonso
tout, ô Dieu, qui confirme ta parole en nous. Sauve particulièrement ceux qui sont perdus, ô Seigneur. Bénis d'une manière toute spéciale ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Oh, fidèle Seigneur, pose tes mains sur eux. Fais-le pour nous tous. Que tous soient sauvés, que tous soient délivrés, que tous soient guéris, que tous soient bénis par toi. Et Dieu éternellement fidèle, tu as fait venir la bénédiction sur le peuple de Dieu par Jésus-Christ. Fais de nous ce dont parlent les Écritures. Fais de nous les bénis du Seigneur, en accord avec l'Écriture qui dit: je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Accorde-nous aussi l'intelligence nécessaire pour notre vie terrestre, afin qu'elle soit ordonnée selon ta volonté, ô Seigneur. Accorde-nous dans tous les domaines spirituels, naturels et en toutes choses la compréhension nécessaire pour que l'amour de Dieu et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence humaine règne dans nos cœurs et dans nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. À toi soit le remerciement pour cela dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.